joie de lui avoir. C'est une bénédiction pour nous. Il est donc à ma gauche, il est là. Bonjour l'homme de Dieu. Voilà. Le pasteur Jean-Paul Maeta, l'homme des chiffres, et Bakisele Mikolona Gobenge, l'évangéliste international. Oui, toi, à cause de la foi, à Kinshasa, le 30 et le 31 juillet, Tokozala, à la place Sainte-Thérèse, et le pasteur Jean-Paul Maeta, l'homme de la foi. Mais déjà, na France, na Orléans, première édition, et à cause de la foi, Banaki Kuna, biso a toi, na 7e édition. Nana Esengo, ya ozana bandeko ba musicien to na bango awa. Bonsoir à tous. Voilà, tozana bandeko ba ko accompagner biso elongo na bango les missions lelo tozana mombu na nkolo le pasteur Jean-Paul Mayata akomaki ana Kinshasa mercredi maintenant alobi te akoloba lelo les missions oyo. Signalez déjà bandeko panza déjà benga ta na téléphone ebandi na belelaka bana notre père biso yeyo bana notre père tozana esengo ya kozala na mumbu na nkolo lokola tata le pasteur Jean-Paul Mayata ezalaka esengo na biso eza fierté na biso l'homme de Dieu bon retour au pays surtout na CFC toyambi yo na esengo nyonso esengo te toyambi papa te to pe tata maboko voilà merci beaucoup tolingi tosola nao d'abord lelo towana mposa oloba mpo nga nalakaki bandeko tata koloba lelo le père va parler na suka ya tata kopambola akobondela na ngai lelo tomeka kosala évaluation tosolola lisolo ya voyage missionnaire osalaki na France et du début à la fin si possible par rapport à Ngunga et puis tokomeka koévaluer totali projet lisusu pour à cause de la foi s'annoncer ici fin du mois oyo les 30 et les 31 juillet de grandes journées à prière évangélisation peu prière na place Sainte-Thérèse d'abord tokobanda na arrivé na yo na Paris accueil ezalaki vraiment ya makasi on a senti cette chaleur à travers les images et ça nous avait fait du bien impression na yo okiti na tarmac na Paris ezalaki ndenge nini. Merci beaucoup, Rabbi. Quand tu as le voyage, ils ont la volonté de Nzambe. Tu as les soucis, tous à Nairobi, tous à la partout, pour tout à Samara. Et dans le bagage que so iten koki, Nzambe a dit que mutumo ko ubi kana nzela na permettre na kindi. Dans le bagage ma poto na ko força mu. Naza instrument Nzambe. D'abord, qu'on a visa, c'est un miracle. Bon? Ouais, c'est un miracle parce que quand ça qui demande un visa le 13, au côté de la prière, tu as 3 jours, tu as jeune, j'espère. Jeune et prière. Ouais, tu as dit 16 ou 18. On a côté ça qui demande un visa le 13. Les 19, tant aussi si jeune, les 18, les 19, bah, couper l'ambassade, que ton dossier était déjà traité sur un collègue. Ok. Donc, c'est un mystère. Tant que couper l'ingay, n'a pas lobby ce qu'on fait na kendo. Na butu na la linza matali singa, bogo Sanderson, asfazali boso machine, ordinateur, baningani na sima, deska boza na régie. Alors, il camarade dans son ambassade, à mon visa à peine, né à capturer na WhatsApp. Ok. Azola Sabato. J'ai béni le Seigneur le matin. Na bengi bogo Sanderson na habité. Na lepseka cause na kezo visa na oya. Donc on se voit le dossier à traiter et là c'était que pas question visa. Ba ko traiter ba moni ke fa ça la refi. Donc on a les 13 19 ba benga ton a commis ne madame mwana na pesi récit. Ameko misa dossier na abino passer na porte. Donc, on a un guichet, on a une porte. Oh. Ouais. Donc, on a bimi, on a Schengen, on a bimi la porte à Schengen. Il n'y a pas de Pessinga. Vous pouvez vérifier. Dans le dossier, on a un côté qui na fandi papa moi ça na na lobby pasteur yo kutu eza nango ya sir déjà yo so zino déjà sir et du coup Nathalie na moni ba coordonner visa. OK. Dans on a comme kende papa Rabbi j'étais surpris
tote ya nzamba solo. Amen. Tant on a quitté na Charles de Gaulle, kobima nazobima na avion namoni bato baza face bonaki mpe bango te na saki na nazokenda valise et du coup namoni ndeko moko ya mwasi asalaka na aéroport na teni na bango abi nanga pasteur nabi bonjour alobi c'est ma sœur qui m'a envoyé pour te prendre. Ok. Azwi bagage abando mema ngai tozwi tram na kati ya aéroport ti tokebima na Tram, hein? Tram. tokebima na kota immigration bato ebele basali mulongo mais nayebaki te mwana mwa aza nano juste azokotanga kota officiel donc afongoli banino wana oleki sécurité aza wana bala police eza wana ya France bapolisier français baza wana aleki ti tokomi na immigration wana apresente carte service na ye azalaki mpe ateni epi batali na visa Schengen bakomi Belgique likolo mais basinale France entrée par France parce que Belgique a la capitale de l'Union européenne. Ouais. Malmo ti on a epsi bande on a vu même bande on a souvent dans porte photo sambela pour na bango c'est important. Bato belé ba refula bango bazala ba innocent. Atali albi mais si vous allez où je dis je vais à Orléans. Albi mais non tu devais entrer par la Belgique. Tu devais entrer par la Belgique. Donc mutaosa na immigration. Et puis français a bien formé mais à comprendre visa c'est impossible à comprendre visa parce que c'est un domaine naï. Voilà. Musala sala yangwana. Est-ce que soki amfotime ezali pa mutu moko ako compliqué pe wana po asokipe na bato musa chopa côté et on va refouler pe mutu. Et du coup na c'est un peu de bien voir la sœur aussi mais c'est un peu de revoir. Oh OK je vois. Et du coup, pas même une minute na ba document na memaki assurance babiloko nyonso ba extrait bancaire ba relevé bancaire tout na présenter document monte donc wana ba tena bimiti to récupérer valise d'étant to bimi wana na lelaki tem na ngai kule balango mona ndenzamba kwa kuchanga na mutema bato wana na Roissy Charles de Gaulle. Oui na Charles de Gaulle wana tanto kiti na kuti full donc d'abord na kati wana déjà bato ngo kangisa ba photo na aéroport njile sana anonte na aéroport njile déjà hôtesse moi kabili na 50 euros. Oh. Ouais. Parce que nous avons un agent il y a Air France. Nous avons salué la communauté mon papa Air France. Il y a un checking below et puis du coup donc j'étais d'abord bien accueilli dans kati ya Roporanji et hôtesse mon Air France. Il a expliqué un peu problème de bonde la cabine à 50 euros. OK. Accompagné nati tous avions et to kendaki donc on a quitté. Quand on récupère bagage, bagage na 50 euros par maman mo. To na za photo passer kabili na 50 euros. Ale ba to komo ye bele wana siko na moni frère mo alati elamba CFC na ba vitre wana azo filmer. Siko to na bimi wana nde na kuti bela batu na ba mindele ba filmer ba comprendre congolais mo dans noir mo ba to bele ba ozela ye bon. Akuti ba mid d'Alphonse loka ba like makengo bazaki wana tout ça bon. Voilà, voilà les images que tonton Anderson est en train d'illustrer. Na l'aéroport ya Roissy Charles de Gaulle à Paris. Na drapeau na biso ndenge zo prépa. Ta msusu na match ya l'aéroport mo atopoli mais wa topoli na biso te po Yesu Masi azanga mu na biso. Wana ozobima. Bazosela yo. Donc bazosela wana. Tozobima voilà donc on a assez attitude à la prière et belé pour que Moussa no que ça les a bien maigri même na kati avion ba tubala la menga no sambela so mona prière avion prière pe avion ozo sambela nzali Moussa na ko sala nazali pa mboli pona bato bon zonga penda nsima na yeko lokwa lokumu te otombolanga na Congo na grâce na yo sunganga nazala kanala lipamboli pona bato donc butu mwana avion na osambela mo la l'air mo la mo sambela donc so tel même on a zaki penda na tana Congo na zana santé bongo te na zaki on a zaki même maigri donc on a zaki na ça sacrifice mamindelo ba no filmer ba osepela bazo bato na bombe bazo filmer oh va profiter va filmer voilà voilà là c'est image à Roissy Charles de Gaulle na arrivé à l'homme de Dieu à Paris et
oleli na aéroport moleli pwani namoni bolingo bana notre père nakanzaka eza na dimension moko boye non autrement bato mosusu wana sur place papa nga nake mosala na lingai na banda nano donc moto aoke mosala ta mosusu 1 heure ya nzela 2 heures ya nzela mabandi nano aya koyambanga na zonga emi kote touta otali mpenza olobi ya mwa wana mwa quartier 13 bon nakomisa ekanza doyelo opesala ye ngai na mbi qui suis-je et tout suis quand des Bibles lobby l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais ça vient de l'Éternel. L'élévation vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu véritable. Et bien voilà, je pense que vous avez vu les images lorsque l'homme de Dieu est arrivé. Papa Anderson, à côté de si côté à l'interview, je ne sais pas si tu as son nango, Papa Anderson. L'homme de Dieu a atterrissé qui na Paris, na Roissy Charles de Gaulle. Ils ont qui le premier? Les premiers, oui, les 31, na quitté pour les premiers. Les premiers juin Azaki déjà dans l'aéroport et à Paris, wana place Bandeko Bayambaki et puis vraiment Batnos Bazaki na Esengo ya makasi et au sentiment Esengo bamsuba comme na 4 heures bazaka kozela au libanda et je ne sais pas t'entendre des choses de vos images c'est pas prêt n'est que dans notre peur bazaka kozela l'émission et ça moi bien voilà on m'a dit de poursuivre aussitôt au atterrir direction Balamoko Orléans. Oui, direction Orléans. Et merci d'abord parce que nakuta qui bandeko ya camarade ndeko Bogos Anderson beauté image bazaki wana pour ça l'émission na bango na pesi bango merci mingi pour la présence na bango. Et en passant déjà merci na bana notre père ndeko tolobi wana merci bana notre père déjà tant n'internet na étampe eza ya mon ndeko na bino couple mon papa Emma na mami et de l'équipe na bango na étampe et après étampe nde tokendaki Orléans ya pasteur pour bazulenga ye hôtel na Zagos bana tomoni bebe image ya hôtel na yebite so Papa Anderson aza nango ameza hôtel mo ezalaki luxe eza na luxe makasi. Ouais donc papa son apesi montant nango eza mwa pasi mingi donc bazwaki appartement na hôtel mwa monene ya Orléans donc ezalaki facilité donc tant na côté un hôtel j'ai dit moto akohonore moto eza nzambe donc dans 15 jours moto abafutaki père mo olobi ndeti ka bazongisa mbango osunga ta baofele na bavere osambusa nzambe mais elone elo eza na nango basepele bahonore yo eza motu moko moto afuta hotel wana donc motu moko poto nauti nafuti nasombi billet te donc billet bato bawele basomba billet y compris grande sœur na ngai ya odette bawele basomba billet donc billet basombi même mbo nafuta visa 80 €. Eza na mona Congo alobi te ngafo nazongisa mbongo nazongisa nga $90 donc nake kosambusa nzambe na bato ebele nga na loni bango basombi mai e nzambe akolisi mosala e nzambe afuti moko na moko olanisama mosala oyo asali. Et là, je profite de l'occasion pour saluer l'homme de Dieu, le pasteur Timothée Mutombo, pasteur de l'église Christ vivant à Orléans. Et voilà, l'homme de Dieu était reçu par cette église et place ici à cause de la foi et Salemaki. Si. Et l'église de Christ vivant à Orléans, je vous salue tous. Je sais que vous l'avez dit. Premier jour, tout le monde accueille dans l'église de Christ vivant, Batoubaye Belé, et au côté, déjà, qui touché, je ne sais pas. Impressionnant d'abord, quand on continue l'église, cette fois-ci, je crois que les là, il était. Non. En fait, avant jour de culte, tant que tu es à l'aéroport, dès que les gars sont pas à l'église. Donc avant de comme un hôtel, tous les gars sont à l'église. Et dans l'église, je crois que l'image moi au Zalaki dans zone basef c'est notre salle l'autre. Dans le pango il y a église Christ vivant pas Timothée Mutombo. Ezali
église soki ya 7000 kingandi mètres. Oh. 7000 eza na 2 salles, eza na parking ya monene, eza na banex bato baluwa yango tokuti mundele moko ya luwa annex moko kuna. Donc on a lobaki autant baolakisa nga lupango je béni le Seigneur na lobi tozana bato baleki biso po biso pe to sambela nzambe tokoma lokola bango. Tant na mona église aki bien et maintenant jour à culte nazali na un hôtel. Bon d'habitude nga na culte avant mais ko eza activité ezalaka autrement puis ozo respecter ba principe de ko place okomeli. Alors tant to bakoma benga babi bazo kozwa ngai parce que muto wando kozwa ngai nzamba zoka loko ngai ekomaki mituka bato bawela kopesa mituka donc mosolo bi mutuka pasera mataka pasera la forme matata mokolo moko. Mais muto wando mais maman je le salue aussi, je la salue, c'est la maman pasteur le pasteur comment il s'appelle encore Bokilo ya pasteur Timothée. Donc maman na bando kozwanga za pasteur yemo na volant azo kozwanga azo kotikanga. Donc chaque culte yemo ali même pas na fongo la portière. Donc yemo ko il faut ka fongo maman Lydia. Donc voilà maman Lydia, merci mingi. Maman Bokilo maman Bokilo azape pasteur akamba église. Donc ya fongo la alinga tena fongo la portière azwinga tokei tato comme une église nakuti ebele dans parking tel mes amis munene talaka poto bazana mo facilita mutuka plein na parking en sakanate. Donc je crois va illustrer oyo tango toyewana na papa Timothée Mutombo. Voilà tant na komi na mo déjà libanda bato ebele ba mituka tala ebele na pamboleka nzambe na bi activité to saeli ba nonste to saeli ba nonste papa ba fiche elote ba fiche te ba nonste na ebisika pasteur lokwa to rataka activité na zo to sala activité to yokana pasteur Timothée ndenge leka kiwana donc na découvrir ba sécurité on a bozomona moko wana azana babia ke champion azana équipe nationale ya boxe en France. Donc on a azana ba boxe donc à ce stade là qu'on a moi sina mundele moko muso azana mwana 13 et voyez c'est quoi ce que tu as bien mwana 13 champion du sous mwana njila quartier 13. Donc quartier 13 baby misi bato donc no mona so tanto ye d'activité une activité au monika kei na bato nyoso pesa passer de la fombo to ko pe oleka ba on mais sécurité pas ça on sana il faut bien attendre ta pambola que ça va mou. Donc passer Timothée on a donc ba responsable qui wana par la grâce de Dieu ba papa ba maman ba uti ba Allemagne ba Suisse ba Belgique tout ça to komisa ka nzambe. Papa Anderson, je ne sais pas la quantité de son on a premier jour je crois premier jour à cause de la foi version Europe au côté de la salle bato ganga et la foi à cause de la foi bon na moi na ba bilamba na zoto lataka déjà ba lati yango kuna kini kaka na ba bacha 17 mercredi ba bacha 17 mercredi ebimi kuna on dirait bazuka ka CFC ya kini ba memi yango kaka na Orléans. Bona bana notre père donc voilà ça il boule mon avant na ligi bango tellement à l'étranger mais comme si vous étiez chez vous. Mais oui bien sûr parce que d'abord ba église d'hôtel n'est pas cette monde c'est un frère na ende kunanga son Anderson aussi c'est un frère tozaki ne pétain belé donc son ozonga ba butu wana tozala na ye na mwasi na ye donc autant msupe na bwana ibena na famille donc nzamba pesa ibena za na famille donc bana notre père sona bando sambela ona bango na 60 na on sambela jana na 95 ona ba on a moni combien ba témoigner amour batu ba ye do retraite mais ba ya cause de la foi donc banda aya abaye jeudi abane sur vendredi samedi dimanche babiso batikali lundi pour l'anniversaire nanga ezaki terrible et puis merci mine organisation va passer Timothée Mutombo parce que donc on a zo bengen de koto na ba même vision ana bis on est ça la navette donc so ba kiti bino na train
église biso wana ekozwa bino. Alors comme sikoyo bato baza na bahotel éparpillé biso wana ezotambola na bahotel nyonso, donc eke koto ezwi na hotel oyo eke na ozwi na hotel oyo baoya na bango wana toandobenga service ya navette. Donc bango nyonso nzambe apambola bango bazalaki mpenza ofule au moulin église mobimba ya Christ vivant. Nzambe apambola bango mama Hilda mwasa pasteur et na bacollaborateur nyonso to basali na nzambe nzambe apambola bango. Voilà, l'homme de Dieu dit merci à notre Père, merci. On est là avec l'évangéliste international, le pasteur Jean-Paul Maëta, l'homme de la foi. Et maintenant, Tonton Anderson va nous proposer quelques interviews. C'est ça, on va suivre ces interviews depuis la France. On revient juste après. Suivons. Donc, on a l'église, il y a pasteur Timothée Mutombo. Donc, on est passé de la foi. Donc, on est pas pas maman, papa, pour l'événement du siècle. Donc, tout ça, tout ça, l'interview, tout l'impression donc, nous vous invitons à suivre attentivement le déroulement de cet événement qui restera vraiment gravé dans vos mémoires et que Dieu vous bénisse. On a outil à 95. Outil à 95. 95 après, banlieue. Après, comment maman Pauline? Comment qu'il lobby? T'es na comment qu'il lobby? Nzele l'équipe madame. Nzele l'équipe bien. Mais l'équipe bien. D'abord dans le Congo, dans le lobby les mamans pour en tout cas, tout le monde qui lobby est bien. Donc, il y a un pasteur de la foi au Penza. Tout le monde a aussi l'ensemble na solo. Donc, tout le monde a eu les lois matoyées comme on a eu vraiment face à face à live. Que Dieu bénisse ce bon séjour et Amen. Bon. La sœur Fanny Zola, petit Paris. En tout cas, Zambo to éviter to ke net wapi. Ndenge papa imoka lobaka, il faut kanga Nzambe na temps pe na circonstance. Na yebaki événement oté, mais na misali violence. Lobi avana bima musala na memi biloko na nga nyonso sambi nga bina kokoma. Na ko rater lipambo lioté, pasteur de la foi awa na kokoma. Nzamba sali ngolo to komi ezoleka bien. Nzambo to yoko luka. En tout cas, biso bana de la foi. Toza diana ba témoignage banda ki déjà banda lobby. Zokoba lobby na nzela ka ndenge nazo ki déjà témoignage. Donc na yebi ke Nzamba o continuer ko sala. Lobby de pana bato bazana na nzela ba makola ko ya baya. Eza lokuta te nga naza preuve vivante ya témoignage aw. Témoignage na banda ki ngo lobby kaka tong na décida ki na ya. Donc o pe na omoni lelo Nzambo wana za madame. Na kangi ependa na tana circonstance. Amen, amen, amen. Comme on a serre la déche en bas, donc tu n'as tout. Au centre. Tout. On a tout, en fait, on a tout, on a landaka, on a kindananga église au soutien, na koma nanga kananda. Ba jeune pasteur sala na zalaka, nyonso o asalaka na sala kango. Na mona pe siko tant on a moni ke babi azoya vraiment nandimaki. Ngai alali na mabele na bisemie. Amen, amen. Oui, alali na mabele na bana ngai on a kondima. Kaka tant on quitter un avion. Na oki cher de poule. On sait espère il faut na kende. Yo kaki mapamboli o tikile ba tunso sote yo mo zenyo. Na ye na train na bongi na leki. Na leki l'équipe ya lobi na za yiti na na retard mais na yebi Nzambe wana na obima pamba te na obima na ya motu ya pe oyo Nzambe osala minene makasi vraiment azana bomu. Amen. Il y a des hommes de la foi aussi, petit déjeuner, surtout plutôt déjeuner pour la Nzambe, pourquoi pas. Ça nous arrive des fois, pour un petit pokolier, na musala, avant pour consacrer pour la Nzambe, ça problème. Donc, toye, pambate tozungulu ya yamba musala na Nzambe, na mboka na biso roleya, ya on te sacrifier tant na biso pour na koya kokuta na yeto solola,
pamba te toyebi te nzambe oyo ye asalelaka nzambe wana kosala biso ya minene parce que atie makolo na ye na France mbala liboso atia makolo na France epuis na Orléans yango wana tosakrifie bata na biso ya lelo ndeti nga naza awa depuis 7 heures nakomaki awa mpo na lobi lokola nazwaki ngolu ya kozala te yango nalingaki ete nazala na ntongo mpo nakomisa nkombo. Malheureusement il y avait des gens qui sont inscrits depuis hier donc bazwi nkombo na nga mpe na ntongo ya lelo toyebi te quand est ce que tokolongwa mais mpo na nzambe nous sommes obligés ya kokonsacre bata na biso. Donc opesi biso nkombo te nkombo na nga papa Platini yo botina 75 nga nazalaka na 45 nazalaka na Fleury les Aubrais. Bon olobi mpona bato banana kotraine mpe bato bakomanke bato bamanke événement oyo en tout cas eza manque mpona bango pamba te nde mosala na nzambe alobaki lobi malgré biso lobi tozwaki ngolo ya kokóma te mais tolandaki yango quand même en ligne donc malgré mosala na nzambe ndenge alobaki lobi alobaki ke mbalane ya liboso atia makolo na France donc mapamboli ya liboso baoyo bakozwa yango toza babénéficiaire makasi pamba te baoyo bakozwa yango bamibale bakozwa kaka mwa le reste mais biso moto oza donc oyo nyonso aza mosika na ndako événement milulu oyo ezokontinue lelo ekozala lobi mpe kokontinue kozala donc base dépêche partout bazali baya mpo tokutana susu elongo totombola nzambe wana elongo à cause de la foi. Pour moi le plus important c'est que